Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, Nabila Batouazou Libakou, Yakolanda Biso, Namokolo Malelo, na Ezui. Ezali bongo branche, moko to la chaîne de Libération, Océan du Congo. Et pas auto Kabongo Bakongomani. Et pas auto Sasaka to Panzaka. Et pas auto Belaka, Moto Papa Lemoloto, Ekita, Ezikisa, mais ça la nuance sur Baloka et Kolo Congo. Et pas Oyo. To analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto chaka litono na nzete poete to benga ya malamu et pas auto salaka mosala ya Jean Baptiste et pas auto kabomba sinzili ko betaka mbela ko lobete tango ezali mabe to bundele ko lo biso et pas auto tellement fermé fidèle ko la bako ki apolo ko zela kanise kwa ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba ya koko on a besoin d'élaborer, on a besoin de bêcher, fouiller, ne laisser ni place que la main repasse. Ezui la montée religieuse. Popo. Ezui comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique. Pe manananga na kunya de langa na États-Unis d'Amérique. Ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre. Pe le grand professeur Achille Mave na molonga na Mireille Mave. Ezui comme la bongo moi la mère de Bruno na Autriche. Ezui et comme la bongo maman na Julie na Suisse, maman Dolo la Suisse, maman Samuel. Merci encore une fois à papa ya Suisse parce que les ali mbala ya yambo. Ngai Océan de la presse na ko sala émission na mona ba papa bango moko ba se prononcer ba lobi maman Océan cette fois-ci biso ba papa ya Suisse to telemi ba papa que Dieu vous bénisse ba papa ya Suisse nzambe apambola bino na ndimisa mete to ko bengama po ete to ebani to ko sala po ete ba papa ya Suisse bo telemi. Merci encore une fois na plus 32 et pas wapi ba maman missionnaire bazali nzambe apambola bango na mboka ya nita bébé il faut que motola bakoko Lumumba. Ezui et comme la bongo ba mama ya moto mozima mite Ezui et comme la bongo papa Mikael na mama Célestine na France Ezui et monilanga Big Daniel Ngenda Ezui et la mama Jovi Charlie Chobo papa Mapassa Ezui langa petit frère Zola pourquoi pas aller no moke monseigneur Yesu Ankolo Hollandais noir moto mon prêtre Ezui et comme la bongo Achille Tela na France Ezui et que de bongo na Allemagne pas qui la mais je n'étais l'autre qui tout mankane koto bokre le konde femme pekato pe mona mama la chabienne na akene ba musulman nga salam alaikum na mama jawa pe ba musulman nga nyoso tika nzamba batela biso azala la biso ba mama partout au bozali boza ko benga biso petit frère Zola bo benga biso ba mama missionnaire tout ça la posa la bino parce que noele oyo elekeli bala bichike kaka bongo na ngolo bandeko basonga ki na njela pasteur de Lompenga bazumwa loso na Simon mais na kolika ete to ko benga na bandeko la benga ki bino. Bamiso tozona quitté le moko boyebi to na lotili quitté le number 1 JKM et aussi de la presse congolaise. Toi na problème et mon mère de Bruno. To meka ko solo là. La chabienne maman sociale, ba maman missionnaire, moi bala bazwa moi ngwele. Kasi lelo tozali ko lobali kama République démocratique du Congo. Lelo to na Noël. Bato ba ko sipela. Bato ba ko lia na pasi ba oya poto ba se pomone ko tindela bandeko. Menga na ina lobali kama.
bayi molongo la République démocratique du Congo to so livre Esther 4 to tangango Congo tout Congolais olelo azolela tout Congolais azana souci tout Congolais pas de traître ndekolangai parce que na sina yebisa rabino na Josué 8 na conquête ya Israël na Josué 8 la yebisa kibino conquête tribu ya Judée Faisaki il fallait tout lapider bango ezaki biblique recommandation à Josué te mais nzambe nde alobaki l'âme qui pêche c'est celle qui mourra bandekolanga on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonneur peu importe dire répétant quand tu sèmes le vent tu vas recevoir quoi les tempêtes c'est bilo batamaye bozolo babongo nzambe bande ko na ngai nazolinga ba congolais to bima na croquis nazolinga ba congolais to zo indépendance nazolinga ba congolais to e ba valeur ya mboka to e ba valeur etumbo to zo bunda to e ba valeur tant to lo bato ba combattant tant to lo bato ba résistant ndeko lango zo combattre nini ozo résister contre nini ndeko langai parce que tango zo lo boza ko ngakuta na mundele moko to sola na eka ba makama mboka otangisa nga livre moko nazoka chance te loba océan. Pourquoi tu es résistante? Tu résistes contre quoi? Est-ce que tu sais réellement ce que tu es en train de faire? Moi je t'encourage, mais tout tanga. Bande kolangai. Biloko musu to loba te poto loba. Biloko musu na maloba musu epi episo malédiction sans to yeba. Biso moko to se maudire. Ndeko langa. Tango loba ngai na za patriote. Ndeko langa il faut yeba valeur eloko lobaka. Tango osala ba débat. Ozo bima na nzela. Ndeko langa obimelani. Pozwa basi. Obimelani po ba muno za danser. Obimelani po ba muno lobaka. Obimelani po ba muno yembaka ofingaka. Ndeko langa na olinga to réfléchir. Na livre ya Esther. Nekolanga eloko langa ezolelisanga. Atendeni ngala zoka makamka ndeni. Eloko lezo pesa nga pasi siko na otala Congo. Na loba Mardoché azaki mutu lokola nga na mai na makila. Esther aza mwasi lokola nga pe basi lo sa Congo pe basi ya molongo mobi. Pourquoi les Congolais ont une histoire dans le monde? Pourquoi les Congolais ont une histoire dans la histoire na bango pe batu musu balanda? Bande kolanga livre Esther. Et quand ça sur la 2024 na révolte. Même ezu lelo na ye ko faire révolter les Congolais. N'ayez qu'on fait révolter les Africains. N'ayez qu'on fait révolter encore une fois l'esprit d'abisso. To contre la révolte. To comme la révolte biso moko de mutouye moko place avandi. Abani ko se révolter lo bité santo eza yangati. Na obundi sango. Mutu place avandi ba te on a obika lelo eza ngate. Pas par rapport au autrui. Deye hébreu lo bila biso. Espérons 6-4. Et le bité, comme il t'a la tête, pour na mutu busus, t'es la mabé na pour la yomo. Mutu nyo ça censé, ya o ma fardo na. Toi t'as la baningate. Toi kize na noté. Toi kosa na noté. Mais ce qu'on tomite la biso moko, yo moko o mi lo barake, ngana résistant. Ce qui marche, na obima pour na défendre patrie dans la Congo. Yonde o ngana o lobi. Yonde na ona olingo yokanga lelo. Ndeko langa nga mona te souffrance ba olinga ba obetela mabo. Amogo to abandoki. Non na mona te mabe to nto komisa ngo bolamu. Te. Moi na butu esangana te. Etonga kabo. Oya ye, oya ke. Soki esangani eclipse. C'est que ça a biloko moko oyo ke ezoya kosala makambo susu.
ndeko langa. Toi, on a 21e siècle. Bozala partout dans le monde. Tomita la maman Jacqueline Bonyoma. Tomita. Ba pour amène to bondi à botarde. Bono et air monsieur comme la bilo. Bois festre, maman dangola na mokita de Florence amato. Tomita na Tomiyoka. Nga Congo, nga Congo. Avec plus de 60 et quelques minerais. Nga Congo, c'est comme nga. Nandeni. Pourquoi na otika la boy? Pourquoi na hôtel ma place mon? Pourquoi il faut nga la poubelle? Pourquoi nga? Pour tous se révolter, tout comme la tama révolte. Tant il faut to bunda. Mais to bunda ndenge ni ndeko la nga ngola opeso de to. Il faut to bunda. Toi la besoin soulèvement populaire. Il faut soulèvement populaire. Il faut révolution congolaise. Pour Congo soit bon sominaire. Mais to zo monde. Et c'est la ndengo to kenenga nao. Yo on a pas ndengo to kenenga yo on to zo soulèvement. To to zo kawo biso. Soulèvement yango ce qu'on a pesa. Yo zo la nanga différent beni. Kabuya tshela nga vidéo. Voilà, là, Banari Kaboula, il y a ceux-là qui vont du côté Psaro, il y a ceux-là qui viennent de la Révolution, c'est en direct en tout cas. Aujourd'hui, dimanche 24 décembre, niveau à Carrefour. Vous voyez par vous-même comment est-ce que on a dit dispatcher. Tellement qu'ils sont nombreux. On a dit dispatcher. Abaoukou. On a choqué dans Lumumba. Avoir là-bas, on va aller Lumumba, on va vivre de la révolution. En tout cas pour nous autres, évitons de marcher la nuit. Comme vous voyez là, ils sont là. Apparemment c'est une façon d'intimider un peu la population. On ne sait pas ce qui se passe. Ils sont lourdement armés, bien équipés pour une guerre. On avait Lumumba de la révolution, comme vous le voyez par vous-même. On les a déjà dotés via ça, biote, mateni, équipement d'accouchage, des armes, biote, via ça. On avait de la révolution, on avait Lumumba. En tout cas, là, apparemment, pour ça, qu'il y a panique au niveau de la population. Par vous-même, vous voyez. Dès qu'on a une vidéo, les soldats vont côté de Lubumbashi. Pourquoi? N'a-t-il pas commentaire en déco? Bah, côté là, Congo, c'est le problème. Congo, tu sais, ma ponami à Mabé. Moutulo, ça monia. C'est quoi le problème ni dans la République démocratique du Congo? Ni ni tosé là. Il y a ce qu'on appelle ce livre Esther. Ndekolanga. Mardoché. Alors, il faut que mela motute. Parce que l'eau est un beau calabiso. Biso ba juif. To gumba mela kanzambi. Mais bah quel mboka Naman. Naman va établir le chef. Naman écoute tout mais mon sali à Naman ou ça qui a problème na ba Mardoché. Aye
ayebisi alobi bajuif baza na mobeko na bango mosusu bango bakota baloba bango bagumbamela mutu te lwa nyonso oyo na mano chaka po ntango roi atiaki ye mokonzi alobi bango bagumbamela yango te ye ezalaki volontaire na mani te po anyokola bakongole me mutu moko aye secrétaire ya naman proche na ye aye oyebisa ye ayebisi mpo na nga olie kuto punir bango te bakufa mpo bagumbamelaka te plusieurs fois tomoni Mardoché biso soki otelemi tofukami bango bafukama Mardoché afukamaka te soki totelemi Mardoché afukamaka te ezalaki Mardoché ye moko moto abanda otelemela mobeko wana me baye kotia décret ya koexterminer race d'Israël fo baboma baisraélite nyonso donc Congo eza na bato babanda bitumba oyo ngalo lelo tosibir barevendikaki badroit parce que bamonaki na époque coloniale baokata biso maboko toki noso bakauchu baobeta fimbu baokata maboko esprit ya révolte ye pa balumumbu babi te esimba te kabuya tielanga na maloba lumumba moke. Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Abi kosimba te tonia mabe ata baopesa biso me baobeta bafimbu na mokongo tomema bango na maboko na biso tokumisa bango pourquoi injustice me biloko eza ya biso bampaka bawela mabele bampaka bawelaki mabele babilwa eleki makasi loo mindele baosala biso tomema bango na mikongo bakataka biso bamisapi banyokola biso esimba te ta ekoki tokabwa na bango bapatriage babundaki bakongole boyebi histoire ya Congo boyebi ndeni makambo esalamaki tv eza miniti moke toana ta bafestivité tolingi te bo todérange bilo makele yango tookata tout congolais place oza tout congolais omibenga congolais oza na souci ya makambo ezolekela biso ya biloko to vivre on est démocratie côté ya solo on est to avancer on est to na liberté d'expression on est to tabola to lia bien mais biso to zonga la boumbu biso to za humilier biso to na biloko la biso ba oboma biso ba okotela biso mabe ba somba besprit na biso division 1-4 la biso calomnie jalousie ba faux témoignage to zo lingala te par rapport ya makambo na oyebiso mais Joshua lobi lokola na yoki ba comploter contre nga bapesa biso eloko tolingi te baboma biso ndekolanga Joshua azaki de lote apasoli bilamba alongoli ezaleli tout oyo banda kopesa esengo abi cette fois c'est sur la côte les aleli ya méchanceté ya kanda ya haine ya souffrance Joshua lata esaki ndekolanga momo biso se foto lata basaki poto okendela bitumba tobundela bato oyo ya baloi tobundela bato bafaiseur de pouvoir tobundela États-Unis tobundela France tobundela Allemagne tobundela bato balingi biso tela ba Belge ba colon po il faut tokata système okobanda kuna likolo ndekolanga komona na Félix te maguyo Félix osala biso parce que Félix ba dominer l'esprit moko o ngana ye koye biso siko il faut tokata ngo alors faut banda kokata yango yo moko ya na lisanga te na lisanga bato balonga te na lisanga toyaka nde kosakana toyaka kolakisa bilamba toyaka koyemba toyaka kolakisa babétise toyaka komifilme mpo bamonanga me ngai na oye biso na lisanga te tosauve Congo ata yo mo place oza yaya koza kamikaze ya Congo osauve Congo mais badécideur na biso il faut to apprendre bango quelque chose il faut tolakisa bango ke les Congolais balâche te Congolais bazwi décision ya kozala réellement libre bazwa indépendance ya solo mais kanda indépendance na biso tomona yango bisiko au Congo babelge batekaka mpo basala association ya koma capitale ya Europe toza koarrache mais tokoarrache yango ndenge nini tokozwa yango ndenge nini
Congolais qu'on soit Congo ndengeni parce que Congo était déjà vendu avant yo botama. O botama na kata malédiction moko quelconque. O kuta souffrance moko ba se établisser yango likolo na yo. Ato lingo cha mutu osaka Congolais. Na richesse na yo faut ba boma yango. T'es mon frère. T'as révolte, t'as révolution. Il faut Congolais le moko ça traître. Il y a des Congolais. Il faut Congolais yebake ma be on a osala ba Congolais. Il faut te faire réfléchir ba traître Congolais parce que nos frères sont des traîtres. Ba on ba to te kabiso. Comment zo te kamboka la yo? Comment ma be ezali? Ozo sala ma be. Tu comprends que na okokate mais ozo dinda ma place là pour tuer plusieurs Congolais. Non, il faut te le non. Mais ponga lo to le non. Ndekolanga katano les alliés aux alliés. On manifeste que Zéléni. Et Zéléni Yozalam. Et l'ambani Yolata pour la République démocratique du Congo. L'olengeni na faisabilité au sein de la mboka. L'olengeni est tout le monde de la mboka. Le son bundate pour le biba repêché au bapé son bon. Au bundate pour ba mona yo ke yo lo bakamingi. Au bundate pour ba mona ko yemba kitoko la sima na ngo batu mabe ba repêché au bapé son bon ba faire terre yo. Et l'ambani yo lata kata yo bima rapport na Congo. Ndeko langa to sa ba mardoché. Bester, baada ya nakati. Mardoché soki na balabala. Après avoir déchiré ma vêtement, alati saki bandeko langa. Asuka ki wana ta su putula pakoli. Asuki wana ta bandeko tele ngakoke na balabala. Direction na ye vers palais. Pona okende ko banda koke, a okende pamba te ndeko langa. Zwa batanga na webso. Akati lamba. Couvrir des sacs. Azui Poutoulou a tché, a bandi ko avancer la balabala. Tango bimana balabala okena ba parole à mère, maloba ya bololo, que Congo bandalelo, azozo indépendance. Tous les traîtres congolais sont à côté de l'Anzela comme on liwa, parce qu'ils ont tribu à Jida balé ba dévoué par interdit. Comment les Congolais sont ba kenga la zone de colon la zala la souffrir. Yo zo ke collaborer pour nga basala nga mabe. Yo zo lingote kanga. Alors tango to okuta na yo, maloba ya mère e bandi ko attaquer au Anzela. C'est comme vers nga na okende, vers ba décider. Papa tu la biso baza déjà la carte, Esther aza la carte. Il faut peuple wana basala ini, peba jeûner. Potobi Kande Kolanga, s'abonner massivement. C'est le temps de la libération. C'est le temps ya combat. C'est le temps congolais vendaté. C'est le temps to kobanga masasité. C'est le temps to kobanga na biso XYT. Mais c'est le temps to pico la Congo. Na maboko ya ba soi-disant décideur. O baza ko imposer biso be élection ya salité boye. Po ba seka biso. O bazo linga ke biso to bima ba bourrique. Po bango ba lobake voilà, les Congolais sont comme ça. Non de Konanga. Ba Congolais ba ben telo ya ko sakalate. Il y a des personnes comme des Mouzitou, il y a des personnes comme des Fayoulou, il y a des personnes comme donc Nakotangi la Babati, s'ils sont des Congolais, des vrais Congolais, c'est vrai tout ça la ben telo. Combien va tomber le toit là-bas? Papa Langayo Oyo, Aza les États-Unis ont été portable. Hein? Toi là, savant. Ba Congolais, ba Tomayele, ba Jean Belle, ba professeur Jean Belle, ba Denis Mukwege. Ba Congolais, ba Tangi si ba Tomayele na Congo, ba Vital Kamere, ba Tangi na Mboka la Biso. Nous avons des grands professeurs, de grands médecins. Mais aujourd'hui, Congo, na plan tout et bima zéro. Mon frère place aux alliés, Kata Bilamba, Lata Poutoulou, Tozo bima vers Bango, ba roi décideur, Tozo sila na Bango. Peu importe dimension, Milaï Mikousse Menene na Bango. Félix, c'est ce qu'on sait la Makambo, derrière, il y a personne à Mindelo, Baotinda Sala. Ndekolanga, moi la sauce à Fimba à Pambate. Alors, Yoko Koshone Mumba, on va tchélu élection là, le 31 octobre, Félix, président de la République. On dira non. Non. Pourquoi on va m'emboka la biso? Tout ça, il va m'indeleni. Alors, est-ce que vraiment qu'ils ont réellement m'indeleni? On s'en a besoin ma belle. Ndekolanga décret quoi la Congo. Totanga, livre impérialiste. On s'en a besoin article moko la moko. Congo qu'on a la liberté, ce qu'on s'est soulevé. Congo qu'on a la liberté, ce qu'on a indépendance totalité. Congolais qu'on a la liberté, ce qu'on a revendiqué par droit n'a été. Peuple noir, c'est le moment, tout est le pour histoire et s'accomplir. C'est le moment, partout où vous allez, soutenons la République démocratique du Congo. Pour tous aller réellement libre. Tout vivre bonheur. Partageons le bonheur.
C'est le temps. Mais là, comment vous avez bien? Unissons-nous. Unité, c'est notre force. Ndeko ça comme benga ndeko Félix, au souffrir. Ndeko ça comme benga ndeko Moïse Katumbi, au souffrir. Ndeko ça comme benga ndeko Fayulu, au souffrir. Ndeko Muzito, au souffrir. Ndeko ya candidat président nyoso bozo souffrir. Bandeko lelo bozo boma batu. Bilope bo souffrir. Tala ndenge ba okotsa yo ba pesi yo banki, ba pesi yo diamba, ba pesi yo sima nango lichette. Na sima nango ba bakiselo $100. Mbouji. Ka singe, ka nyama. Baza ko utiliser esprit na yo. Pour que le kosala mwana moko ya 8 ans mabe. Pendant bina tonga ko komisa ope mokonzi te. Félix a commis président de la République. Peu importe n'est à côté là qui. Bato sans était bazui misala. Gilles Moniere. Fils Mouko. Bozo sala la babironi. Biso la bino tozo le la tongo midi poko. Ba ma pas peso si la bino. Bozo na banzala. Mais soit disant pouvoir na bino. Bozo vivre. Hein? Comment vous êtes les Congolais? Esprit ni les autres kokabola bino. Est-ce que tozo lia? Tozo na maïté, tozo na courante. Na tango la ba festivité. Maïzo bima na 3h du matin. Tozo d'esclave na mboka la biso. Maya malonga la Congo. Zongo na inga. Ndekolanga. Longwa place là, les s'abonner massivement. Tant on te ça se va former dans les torokeni. Ndekolangai, mercredi, Mututu Libanda. Ozobima pourquoi on revendiquer ma droit. Ndeko obeta ndekolote, obundisa ndekolote. Mutu akoya, pas bête congolais. Yondo kozwa frappe. Parce que c'est le temps ya traître ba tribu de Juda. Toko isabango. Mais ka souhaite yo kanito sangani. Na ande la sokisi. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps. To telema. To revendiquer ba droit. To sala makampo la sentimate. To sala makambo po to moni. Décret. Mobeko ekwei. Yako boma ba congolais. Ba boto la bango mboka. Po ete ba congolais ba telengala. Te congolais yoki mobeko la olinga mote. Nzamba ebaki po na pesa ebisoko. Alors le comité ba congolais baza ini. Et comité ba congolais ba déclencher quelque chose. Soko yoki nga malamu de kolanga. O bunde tumba ya solo kotika sentiment. O kolongwa na kaya ba diable. O kotelema pour défendre patrimoine. Pour comité yo pose la bénéficiaire à biloko. Merci la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Papa J, directeur recherche et stratégique. Et Sango Mokonzi, Parabe Miso Babiso. Merci. Nabala South Africa, Guy Lompinga, Nanane Lompinga, Guy Merveille qui toko. Peba Mapasa. Merci na Mama Lili Saya. Merci na Esther Boluka Lompinga. Merci na Miradi Saya Lompinga. Et pourquoi pas Gradure Lompinga. Oh, premier, LG Suprême, nouveau riche, gloire Lompinga. Merci encore une fois, Nawili Issa Lompinga. Et pourquoi pas la servante de l'éternel, Christ en vie Lompinga. Merci Nabino Barso Bissikanyo Sobozali. Bon s'abonner massivement à la chaîne à Libération. Bon s'abonner massivement, je vous dis. Bon partager mes missions, bon liker. C'est le temps où Ebiso se photo téléma. To bunde la Congo la biso la bo solo. Et ça moko ya patrimoine na biso. To bunde la Congo to pesa mo ba valeur. Ndeko kolia congolais te. Azande konayo. Kondimelo konate bisika congolais azayo mela makila ndeko nao. Non et salamate. So yukutu bino bato maele bolobi les loups entre eux ne se mangent pas. Bon tant yozo bo ma congolais zo sentir ndeni. Tango bazo ko intoxiqué na maele mabe. O bo mandeko no zo sentir ndeni. Ndeko langa. Lelo toko bundi sabanguna na biso pe etumba ya Congo. Kolonga que vive la guerre papa Alfred na maman Clarisse na mboka lipasa nga ino ya CNT live. Oh mama Congo ya songa nzila ya kimbangu ya ntungunya to bunde tumba ya ba valeur to bunde tumba ya patriotisme. Merci encore une fois bakunda ki papa na biso ne mwana ntsemi vraiment esali biso pasi eleka ki neti bongo toyoka kite mais nzambe azana biso Congo ya bakoko la biso Congo et Zayabiso, toko soit ba valeur nako, petoko l'accès na monde que les Congolais ne sont pas des lâches et non plus les Africains. Que vive la guerre en RDC, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président.
l'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye, Martin Fayoulou président.